Loro moko so BBC okoko bongisa te eza réputation mutu. Omoni na likambo ata bobeba ninde nini. Il faut toujours avoir la maîtrise de soi. Parce qu'il y a un bobeba na musu ebonga na ngolobi. Yo robebi sa réputation muninga après lobi bobongisi. Kende obongisa pe réputation. Oloba mabe na ye ici et là après lobi bo réparer. Si ko kende pe ko bisa batona ke bo réparer au moins okoma na soni. Réputation mutu boti ko zongo à la légère. La réputation ne détruit pas la réputation des gens facilement. Comprendre. Et alors bah tu me souviens bien aimé o le ka place mon boy. O pesi bango mbote, o moni bazu yango bien te. Pour mutu moko le ka ki wana déjà avant yo a baby cela au combo, a baby cela en réputation. Donc ça bah tu me souviens yo bo wele la elorote. O wele la na elorote mais au moins talo mo na miss moi dedans. Pour mutu moko le ka avant yo kuna loba kombo no mabe, a baby sa réputation na yo, a betali solo no mabe bango be ba faible ba ndime na e. Arrêtez d'éternir les réputations des gens. Même si vous avez un problème, quand ternir ça, la réputation va tout. Et puis le plus souvent, les bateaux causera des dégâts. Ne bango pe bateau liboso, ok, nous causer sous dégâts au bébé sa réputation va ninga. Yom to bande mabe. Ok, souka yo ko bando bébé c'est la réputation. Finalement lingini, o lingini, hein, vraiment. O lingini na vie à moi na bateau, o lingini. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Hein?